beba na ndenga coulis na ndenga sesi ya privé babeba na wana tokoboya yango te mais na ndenge ke nene ya aofinga Karine lukela biso video o nene aofinga Karine mais Karine afinga wana vraiment franchement na mona te seulement ke nazo yeba susu air baza komaka na ba problème makasi na Yvette Kalombo si je me trompe pas eza na temps moko nani nene akomaki na Yvette nene akomaki na Yvette akomi oyebisa Yvette to makambu aloba sur Karine c'est que si je comprends bien balinga kutu babebana mais bato bayaka obenga soki Yvette wana bazala koyebisa ye makampane ye est ce que ye amwana mokie omoni nga napesa ata motu moko réseau te soki mpe ezalaki ke bato yo olinga mabeloti toza bato mabeloti yo olinga Karine olingaka lisusu te parce que kaka ndenge oyokaka kaka ndenge biso so toyoka na internet tu etu mpo basi ovanda na ye te olia te omena te donc yo ndenge oyokaka Karine afingi intel afe mais sikoyo na vie kozwaka mutu mabe te ntango yo ovandi na ye te oyinikaka mutu mpo parce obi nazalaki kolinga ye nazalaki kolinga ye depuis na kini parce que azalaki fille moko bien azalaki boyebo mais na kati ya kolinga ye wana azalaki mpe na mabe mosusu mpe banda osala mais yo mpo banda olinga yango mpo parce olobi obanda olinga ye depuis kala ozalaki siko komona mabe wana te olobi siko ntango akomi na youtube afungola deja youtube depuis longtemps donc ntango aye na poto après okomi kotala ye na youtube olobi Karine banda akóma na poto non so olobi ke banda akóma na poto akóma ofinga bato wana mabele ti naza d'accord na yo te nalobi te ke banda olinge kaka na afrique nalobi boye ka bata moko akomaka baproblème ebele don nde yango wana nakoma mpe bandaki kokoma nde bafoto na ye ebele me baémission na ye te nga na opesa ta motu moko napesa exemple mabeloti ngai no towa bakamarade ngai na yo towa bakamarade natindeli odio yoka merfa napesa mabeloti explication toza bakamarade biso mibale mabeloti sikoyo tobetanaka ba audio mobe père apale boye mikolo kutunga kutu moyen te donc yo sikoyo na telefone ogarda ba audio oza na babiloko nyonso makambo mosusu omona ya vie mpe mokie na betela o mpe tozala bakamarade c'est normal tobendani ka na eloko mo boye ka ya mokie ka nde bato bayaka kokabola bato ozwi ba audio wana osopi donc comme yo mama beloti nalingako tellement koleka donc yo obimisi ba audio na nga ofingi nga na internet donc nga nakoya orépondre yo te mpo ngai nde mama yesu nakorepondre yo te eloko eleka na youtube yango wana yoka mabeloti eloko eleka na youtube yango wana oye toye donc ofingi tema siko Karine ekendaka ake ye moto afingaka bato mais place bato bafingaka ye bato bamonaka na bango mpe batalaka na bango mpe mais soki aye korépondre ekomi problème omoni non mama esalaka nga mabe soki okoti na bacommentaire ya Yvette na baproblème na bango wana lobaka nakomela ye nayebisa ye oza camarade mabe même na nini na ngai eza na nini moko boye nasala omoni ndenge eza wana camarade oyo afingi parent na yo tosala buzoba na biso moko mais pati na niveau ya baparent et de deux papa de Karine est mort bakoki kosakana banani baama bamiwei te Yvette na icamarade ya bosali icamarade bokoyeba na basecret nyonso na ya mabe na ya malamu mais oza na tante akoya kobimisa basecret moninga Yvette aza mpe camarade mabe soki mpe ezalaki ke bata Yvette mabeloti kokangama na ye te omoni makambo oyo te kokangama ka na nkombo moko na te na désolé change nkombo mosusu toleka longola na oye luka motu mosusu naopesa exemple biso oyo exemple na ye wana eyinisa biso bacamarade mosusu tozwa mayele omoni tozwa mayele makasi na eloko abeta moninga na ye
eloko oyo abimisa bapropo wana epesa biso misusu mayele na bato mosusu tofandi na bango donc tokóma mpe na bamwa mabeti sikoyo bareserve. mpo tokata mokuse yo sikoyo mabeti tokata sikoyo na mokuse sikoyo nde toaboyi na miniti oyo Oui. oyi olandanga na miniti so nazwi telefone yokana memfa yokana yebisa ye mabele tingai na miniti nazwi telefone nanga mosu na liboko nabengi Karine atie play yo loba sikoyo neti ozoloba na Karine oyebise nini ayoko na telefone oyebise neti nini Nga soki ke soki eza conseil obe eloko ya koloba na ye comme naopesa conseil en tant que une sœur naoyebisa ye boye il faut oyeba maintenant ke ozalaki na identité mosusu avant maintenant là okomi na identité mosusu yeba korespecte mobali na yo yeba korespecte famille ya mobali na yo yeba korespecte mama na nga oyo asambela makasi wana yeba korespecte mwana na nga oyo boti mpo lobi ya mwana wana toyebi yango te lobi ya bana na biso eza biso bato kobongisa yango na nga na opesa conseil wana kota youtube wi eza mosala na yo c'est ton travail travailler me yeba ndenge nini osala mosala na yo omoni na vie lelo eza te ke oluka donc basuccès eza kaka peut-être na bamakambo moko ya mabe ou quoi non ndenge aza wana nano aza nano na succès na ye soki mpe achange makambo mosusu akozala mpe kaka na yango akozwa mpe kaka mbongo mais eza te ke mais même ata nga mpe comme conseil oyebisa ke bato nyonso basali mabe akoki kolimisa bango alakisa mokili alimbisa bango akola na bato wana mais ayeba ndenge alimisa bango deja oui sikoyo akoki kosolola bon oza abonné na chaîne na ye oza abonné na chaîne na ye naza abonné na chaîne te naza mpe na abonné ata na chaîne ya motu moko te donc folandelaka évolution na ye mais folandelaka évolution na ye omona soki achange ou achange te oui mpo otalaki te voilà mpo oyeba sikoyo achange ou pas ouais. non place wana place wana botika nga naloba place wana asalaki mabe omoni ye mpe aza mwasi non natuni nanu aza mwasi nini écoute moi aza mwasi nini moto aye na internet akosi nga na amutu affaire egola beloti na amutu affaire egola mais toolanda siko logique etaki baparent oui nga na amutu papa hervé naza mutu affaire egola yokanga na amutu affaire egola mais na ondima te ke non babebisa réputation ya tata bana bongo na internet mutu moko aza na zemi alati zemi ya kolata mpo tondima yango kaka naza mutu ya papa hervé mais je suis pas d'accord naza d'accord nango te toza biso nyonso basi voilà ngai nalingaka papa hervé makasi mpo oncle na ngai Chris Banga production c'est mon oncle propre Chris Banga wana mutu afere alia te baza na fere nalingaka ye ayaka mpe na ndako ya noko soki nakei kuna na gb tokutanaka mais le problème c'est quoi omoni ndenge eza wana nani fali na niki tala lelo makambo fali akomi kosala bana mpona pourquoi mpo deja abebisa nani image ya bana na ya mama na bango mais c'est vrai soki totali bien mwana oyo ya mobali wana mwana niki wana aza mwana fali soki otie bana wana misato wanga nakoloba yango te yaya nakoconfirme te en tout cas kitoko wana kaka toboyi
Bon, mais oui, bakonfirmaka eloko oyo oyebi ya. Ah non, hein? Ah non, non, non. Mama, Ah non. kaka bango moko mpe Azala, bamusicien batonganaka tozoyoka ta baotongana bakuzu toyoka te to mokolo ye moko tata oya koloba kese mon fils wana tondimi mais minute franchement nga tondima eloko te. Voilà, voilà. Pap, na libota na ye. wana makambo na bango na libota na bango mama boza na réseau place wana me biso ya bato totala kaka bango mais franchement boyebisa tantine Carrie je l'aime beaucoup azwa donc non nalinga ye achange seulement marque ya kosala youtube na ye donc esala biso bien Parce que osabona mpe na page na ye te c'est normal. Omonake sutu. vraiment franchement namona ye su na youtube te mikolo vraiment wana vraiment oza na raison oza na raison Beloti siko asuka ye boyebisanga mama fashion yebisanga verité aza na zemi balobi aza na zemi wana eza vie privé na ye ka yango balobi ok yo moko fo oluka te information mpona epa na ngai ye. soki aza na zemi susu bravo mpo balobaki aobetaka te mpona ngai bravo nzambe abomba mwana wana bien S'abonner kuna comme ça ozwa ba news mpona oza na posa ba news. Ah. hein? Kobenga ekuta oyamba oke soko okomi. Ah. Ah, répondre. Voilà, voilà. Ma, ngai te mama, ngai te. Oui, ngai te. Makambo mefa tokoma. Voilà. Neti Allô, sikoyo maman? ozoconfirme mabeloti oyebisa biso ke no Karine adefanda nani il fallait pas défendre ye sikoyo na raison nini yo opesi non non ah Bon, na raison nini il fallait akotela niki eza mwasi ngai mama ngai soki nakutani na mwa mwasi aza na problème na mobali na ye ata problème ata mwasi aza na tort ngai naopesa mwasi raison mpo nga mpe naza mwasi ata aza na tort naopesa tort te naopesa raison bamibali na ifale bakotela fali biso basi ifale tokotela niki mabe toza suka donc sikoyo so tokende nango sikoyo na ndenge bomoto tolongonaki fanatike ya o gauloise o wario sikoyo nani fale tokotela sikoyo niki sikoyo nana ketchup aza nyama nana mpo ye mpe nana akoyoka mpasi te baokosela mobali na ye ke mama bana na ye moko boye aza na zemi donc nana ketchup mpe aza mpo ye olobi ke bakotela niki mpo aza mwasi so nana ketchup soki aza mwasi te niki aza voilà femme fo kotela mpe ye mpo parceke ovandi na lindako ya libala na bana no 5 information mo ewuti na este boke no mama bana no akomi na zemi sikoyo nana ketchup nde moyen ani boyoka fo kotela sikoyo bango mibale mpo bango mibale baa basi boyoka so wana niki omoni sikoyo
bosala makambo bongo ndenge nini? Oh, fali abala na te. Aza suka. Olobi? Complète. Oyo aza suka likambo. Aza suka likambo mais enfin moi mwasi oyo. Oya suka likambo hein? Non. Non, on tape pas. Mets là-bas. Mets là-bas s'il te plaît. Aza suka. Na Aza oyo ka suka. Abi fayaki pa bakotela ye. Oyaka mutu. Attention toi. Non, ye alobi fale bakotela ye, bakotela nde ye. Non, moso tozosala makambo ya fa fo tozala pe bato. Asuka ye. Aza la team hein. Kolongole te. Po parce que ye azoloba ke no faki kokotela niki siko kokotela ye na makambo nyonso nde ndenge tomonaki elekaki wana tu bato oyo bazalaki na foti bango fo ye mpe akotela su nana mpo nana mpe aza mwasi ovandi na ndako no alibala na bana 5 boye message mo ekomela oyo papa bana na yo akebota lisusu na mama bana na ye donc nana kesoti aza na motema tolongola noki fanatike ya po parce awa golo aza te wario aza te non na motema sikoyo ya bomama voilà oui totia sikoyo femme marie voilà mpo alobi topesa mobali foti non topesa ye foti topesa motu mosusu raison nga mpe nazalaki te namona te nayebi te biso so tomona yo kaka na internet epuis na ndenge mpe moto yango mpe ekata na bo toyeba mpe swite te mefa yo ozwa swite nga mpe nazwa swite te yesu eza place makambo ya confirme alobi nga va là-bas encore na kisasa makala air oyo kuna likambo nyonso ekomaka makala bayo memo makala air oyo asengi odema ofotala mpe banani ozwa invité mefa so moto abandi kaka babuzo bokitisi so moto abandi kaka konini neti mabeloti deja kitisa na oye deja awumeli mpo aya omemisa biso ngambwa oyeba te bayeba nayeba kutu mpe te mpo nga nao mpe nakota live te nao nakotaka mpa bato tika eka aza mpe akangami mpe tika eka bo soki aye nde sikoyo waye te mefa aza suka ye ayebi te aza na live ayebi te aza na live ayokota miniature ayebi miniature oyo elelisaka bato miniature eputanga mbe afanga banga kutu foto otyelanga na miniature oyebi ke esanga plaisir mpo basheri ya bongo mpona bato kobenga parci pala avrai momi kana momi
sikoyo bato mosusu babangaka pourkoi batia bango na miniature nga so otienga na miniature na osepela lobaka papa bana nde amona yango bizarre lobaka ye moto abotela nga ecampere sopo nga moko moto akili bikutu moto akili bi banda mokili ebanda donc biso oyo nyonso ekoma ye na internet oyebi siko mare fa eloko esekisanga siko na youtube oyoka kaka nakokende no mosika nakolia yo banda nati lelo moto alia moto aza te nakokotelo boye nakolia yo nzambe youtube eza makanga beloti aplis akangami mpe ya réseau aza okangama nga kutu so namoni naokokokita te nasala nimefo nazwi telefone nyonso nakangi nakei apres na redemare tele wi jour mosusu na matin na bokitsanga balingi te bokitsa abo nazwi telefone nyonso nakangi apres na redemare susu na rede nga mpe na nakota kuna te mare fois loba na likambo yango ele 24 ozomona ngo na ndenge nini naomi okende na mama nani mpe okende nani na swisse mama nani kutu oyo abengaka bino wana mama nani semeki ya mami nani mama nani auti oleka na live mpe lelo nabosani ye ye mpe okende bato ebele baokende nga na ngai nakende mare fois sikoyo passeport nanga pa jour ya liboso eza te bana bakati page oyo ya liboso mare fois ezalaka mare fois passeport nanga page oyo ya liboso bana bakati yango sikoyo na bobamba ngo ndeni esimba te na kati ya sak ale yaya bandoki eluka bashingom na ye ale atiki polele bango bayeba kaka page ya liboso bano nayebi te so bakasiaki yango livre donc moi so na bambere ekomi ya faux donc fo kosalisaka mosusu ah oui non awa oyo ya biso awa ya france awa te balobi namema yango baobamba yango nakende nango bango mo baobamba yango kuna na ndenge na bango bakende yango bango mo baobamba nga nde opesi makambe mpo nga moko kutu na omimona nde na concert wana baoyiba ngai nde baoyiba kuna baoyiba nga periki te portemone te ngai nde donc mare fafo ozalaka na bacontact na ngai nyonso mpo ngai nde bakozwa nga bakee na ngai jour yango les osomona mefa mefa papa olinga na ye Naomi wapi mefa na la perle noire oyinda ko
nga soki passeport so babongiseli nga yango avant mare fa tokiti oui tokende bano ya biso tosutukela kozwa double ndenge nini oza double mare fa ouais des pères et des mères suka makambo eza suka le 24 toloba bagolwa nyonso place nyonso ozwi ozali mutu nyonso oyo aza na transport te aa na mposa akende concert toka ye tye na moto bokende bao bauta braza oya na place olala te golosi moko aza na ndako na kisasa kangama na ye olali na ndako wana okangami neti na concert so concert esili aketiko ti na monoko ya bichi ngobila okatisi bao baa na mbuji mai bangi baya kisasa moto azwa na avion kangama na ye bokita nde kisasa retour tokofuta moto aza na bandundu camion oyo eyaka congo okomi na destination ya kisasa tofuti chauffeur retour na yo assure yango te mare fa omoni ke yo momama malewa kaka jour wana stade mati liboso ya stade osali mikate ofele na mwamba liboso ya stade wana moto nyonso asombi biye atikala azwi mikate azwi jus akoti concert so omoni ke mai oza moto onini mai ozwi mai ata ya $100 osombi mai liboso ya stade wana ozopesaka motu moko azokota na bido ya mai na ye eza suka ti po deja bamama mikate mare fois bamama mikate baza deja 3 deja banayebi mpona sécurité kobwaka mikate wana te donc mikate osali ya na ndako boye nango deja boopia mutu mikate na mai eza suka so omoni ozaka muta mare fa yoka so oyebi kozala mutu acwengina maladi apema na respiraka ke kokende concert te toboyi mpo kuna bato tema baotonda wana leta bamema so omoni osanga moto apema bapema ebele so omoni bacwengi na moto oza problème ya respiration oyo babengaka na français mema deja eloko no ventouse babengaka yango ventouse memaka deja ventouse na yo ventolini memaka deja comme ça ozotya deja na monoko ava concert ebanda tobona biso bato acwengi so omoni mpe okweyaka maladi ya ndeke vaa na ndako tala na tele tobo baproblème so omoni mpe ozalaki moto ya liboma na kala liboma esila okokaka miziki ya makasi te okende te mpo kuna miziki ebeta makasi liboma no ya ozonga mefuta ozoloba yango osalaka badepression mobali aboya moto eningana donc okoka su makelele te so okomi kuna oyoki na makele ya miziki na voi papa herve vanda na ndako so oza moto ya badepression mpo kuna babafle moko ekozala kuna meme fois koyemba moko ekozala kuna mefa nga na wabeta sete na bato acwengi na bato apema pardon mpo place hotel likolo ekozala kutu te
Ah. Po parce que ezala wana omona s'étouffer comme eza bato mosusu bayebana na bango te so moto s'étouffer bamona kaka lokola oza ya sentiment donc s'étouffer. Donc malade ya ndeke so okweyaka malade ya pigeon et puis bato baza habitude ozoke concert olie fufu na fumbwa na pondo badesi osangisi otondi ti na suka mpo étouffement oya osanza kuna lia na modération après concert okeke kolia bilialia te mpo na miniti wana bato teme baozola ebele okelukela toilette wapi okoluka toilette wapi ya solo omoni eloko mosusu bato bayeba tomonaka omonaka mare fo olobi ko o nde eza bona bela na nga bacwengina na nga nakende na nga kaka oke bomona place ya bato mopepe eza te étouffement alokwei ekomi baproblème vana na ndako tala na rtnc ozeli na youtube olia après concert voilà oyo biloko yango fo kolobaka ntango olingi artiste na yo tutuma yafa fo obeta se concert boye ntango okende mosusu mbala liboso amona papa yave na misu bo aliaki mponda madesi mposa kosanza basentiment mosu eyeka mposa kosanza omona esengo eleki okoma opesa etufa nayebi te mere fa bisengo mosusu ezalaka epeso banose siko moto mosusu mbala liboso ayoka papa yave ayemba live boye ekoma opesa mposa kosanza sentiment temele ekomonaka bu osanzeli bato moto aza liboso na comprendre ezalaki sentiment oluka so bitumba kuna oke conseil kolia mingi te my god barbecue normalement biloko bongo so na poto mais fa après conseil penda mama ya barbecue le lendemain quoi le 25 dans tous les gaulois nyonso ozalaki na tike na yo na paris na kini nayebi te na paris nde baosala nini me afanga na aloba boye omona mpe nga mpe nakomi kuna na kwei to baotindelo bavideo émotion na voix ntango akomaka Gisèle pourquoi changer eza leli na yo ntango asaka boye bi sistema Michael Jackson bi na kwei na kwei donc kuna bato ba émotion ekoleka non nga kutu na kolia te journée yango nakozalaka na baprière baprière mpo journée yango eleka bien mpo banini
batentation ezali trop. Ouais, t'es meuf. Donc, biso toza wana, à part les 24, toi, on a date mosusu, désolé. Yesu. Le 19, 18 juillet. Bon, mais enfin, biso so totiaka ngo na juin su ndeni. Mais enfin, oyebi ntango tolobaki toya kokosa ke kaye na boti ezalaki na mois de juin toyaka nzoka nde mami biso siko tolingaki mpo batika ye tranquille omoni eveka tolingaki siko batika ye tranquille kofingafinga ye na zemi na ye wana batika ye na kimia bakima batika ekimia yango totiaki bongo mpe ntoka le 18 pa le 18 surprise bébé. Hey, mami ye moko aloba mami alobi abinga nazwa yo wapi nazwa bino wapi tokenda nango bien entre mère et fille ekenda kitoko wana nga moto naokata naofanda nga bi yesu wana siko baobenga ngai mefa baobenga ngai ta yo na mefa botika kosala babenga na privé botika kosala bato boye yo na mefa ngabi yo moto osisi na live kuna olandi nga so na privé bondeni yaya boloba na vérité yo na mefa ngabi oui c'est tout suka mefa suka nazala nanga su na pema te nazala su na pema oloba te mefa pema eza wala mefa ye olelaka solo olelaka donc mefa ye namoni concert ya papa yo kozala te mpo nga na opangosama ya miste mefa mpo oyo bazolelaka ya concert je te jure ekeye mati nzambe aya bolingo yango biso nyonso na vie tozwa motamto aza part na ye na vie soki bitumba nyonso ezalaka na elonga toujours na vie ata oza na libala ozobundama omona kaka kozwi kimia na libala no bato nyonso baya kotiela oyo bamakambo mabe na libala bakimi kotia na motu teke bato wana bakiminga mpo na nini eza ke nzambe azolinga nde benediction na yo ozala na kwe na yo na mobali na yo na bana na yo oyo bato mosusu bakoma oloba te natikalaka na bana na ngai na mobali na ngai bato nyonso bakimanga non nzambe ayebi kokimisa bato yo na bapriere nzambe oyo nyonso aza mote tala mokili nde ebebi mefa oya mpa moto ozolia ozomela na suka nango ozotala tous les 4 kwa ndako na ye mouvement ni baza nango na mobali na ye bobeba na kai ya mokie boye baaudio ebimi bobeba mokie bosaleli motula ya okoma ofinga epo nani kokotisaka babato na bandako donc de préférence otikali na bana na yo na mobali na yo ata mobali no atrahir yo eza mobali na yo papa bana na yo me moto alibanda aoyaka aluka banews oyo tolobaka banews
bolamba pondu boye na kota ye na cuisine na ye, cuisine eza sali te, chambre bana boye esali te, salon na ye boye nanani nanana ozongi boye ye soki ayaka mpano azotala bapoint faible na yo po mokolo ka bobebana abimisi ngali donc 80% eza bongo moto aboya yango aza te. epuis ntango aolukela makambo me afa ntango aolukela makambo azopuse yo kaka mpo ye aya kofinga yo omona yo ozo evite me ye alingi kaka yo répondre ye mpo aya oyoka te nazoya voilà. naza na bamatière na yo ya babelle famille na yo naza na bamatière na yo ya abidon moto azali koya na ndako na nga akoma oyeba na vie ya babelle famille na nga akoma oyeba na otongaka soto eloko esala nga mpasi omona ozoloba ke non otongaka na babelle famille na yo naza na baaudio otonga mama bokilo na yo ozomona donc yo oyaki na vie ya motu mpo yo kobebisela motu vie na ye oyaki te mpo na kikama yango moni tikala na yo yo moko na bana na yo na mobali na yo na ndako bolie te etalemi bosala bacourse bosala te yo na mobali na yo na bana na yo koevite mpena kokotisa motu nyonso na ndako koevite kokotisa motu nyonso na ndako wi bosukana kaka na batelefone mundele asala ne telefone bokosowa na bino banda lelo ti lobi na telefone bozosowa na bino baje oyo weekend oyo ake kuna weekend oyo aye awa elukaka baproblème oyoka ye nayaka na ndako na ye azalaka ta na mapondu te nayaka na ndako na ye eloko kolia ezalaka te bana na ye baliaka te donc tozoyeba susu te tovanda na banani me toza mpe bato toza mpe na besoin bato na kama non motema mabe comme imagine toi même fa na kati oyo ntina bafamille oyo touti boza mpena na bandeko no bacousine na yo me omona baproblème ekiti emati cousine no mpena osalelo mama na audio apibie yo Ah ouais. Ah oui. Ah oui. Mais c'est pas le problème. Le problème, c'est que... Non, Marisa, ouvre ton casier. Non, je ne te le demande pas, Marisa. Je te dis d'ouvrir ton casier. Ok, bien comme tu voudras. Je vais ouvrir mon casier. Je n'ai absolument rien à cacher. Qu'est-ce que tu as à dire? La seule chose que je peux dire, c'est que je suis désolée, Marisa. Je sais que tu es vraiment... mais franchement, il faut que tu te calmes. Bah, joyeux anniversaire d'avance. Rien. Je suis vraiment sincèrement désolée. Je dois joindre l'agence et les avertir de ce qui se passe. Waouh. Bien, j'ai suggéré. Écoute, j'arrive pas à croire qu'elle ait encore échoué. Je déteste. Non, bato toza na posa omoni congolais aza motu moko alingaka makasi après na suka nango adegutaka mpe mbala moko omoni biso okoke na ville mo boye okutani vraiment ke nzambe na ngai nakokutana te na bacongolais neti na poto boye nakokuta te na congolais te banda nauti afrique naza kanga moko neti moto auti afrique aye libala na poto aza na bato te na quartier ayebi motu te okutana no mpe na motu na supermarché mama oza congolaise na congolaise boye bien comme ça tokutanaka te problème te yo osali bongo mpo parce que ozosanuye mobali ake mosala
ovandi kaka na ndako yo moko na miniti wana nano obandi mosala te oyebi mpe poto yango te ye ntango oyelo wana ekomi su problème azotala nyonso makambo nyonso ezoleka na ndako na yo tu etu bobebana te soki kaka bobebani ye ayaki afrike wana mobali asombelaki eloko te mobali ana apesaki eloko te akangela ye kaka na ndako abimaka te moto awuti afrika siko aobimaki ende pa nani so aza na bandeko te aovanda na ndako ya libala aye libala bekolo mosusu wana ku ndenge moko kasi baso baza na mposa bakongole ti baza na mposa ke aloba lingala ebele non bandeko mokili ebebi franchement mokili ebebi ekomi na bato mosusu bakoma obaye koyede mpe bato na vie omoni mpena moto mpena aosufri mpena boyeko olobi ye kaka oyelo problème okuti na motu moko aza na place aovanda te ozwi ovandisi na ndako ye kaka moto oya obima so na mobali na yo donc yo oyede ye mpo yaya kozwa mobali avi na ye na ndako na yo makambo tomonaka na ye ya libala na ye na ndako na nga merfa tika donc ngai nde donc priere no ezalaki yo mpo bato mosusu nzambe asalaka bamakambo mosusu omona kaka nakoya kokuta na mobali na mobali na yo ya vi nde mobali na ngai donc ngai nde na memi yo na ndako na yo mpo ya kokuta na mobali no ya vi te bato ya mitema mabe baza oui mais enfin namonango bien motu vraiment aza na galère bazwi batie na ndako bakomi ovanda mpe na tanda ya luka place batie oyo na chambre mpe ya bana olalaka mais fo ovanda babima na bango na mobali na yo tu etu bavandi nde mpe tranquille na suka yango ntango ya koreve kaka sikoyo nini aoyebisa mpe sikoyo esali nini donc ngai azalaki mobali avi na nga donc nga na loko te na balabala mpo yo kozwa mobali avi na yo na ndako na nga mais ça va pas non voilà oui nga mpe naolambela bana oui moye te mais enfin les hauts et les bas mais enfin de moi-même fille de chance mais enfin fille de chance oyo biso te non fille de chance na moni na se bakombo yango ekokanaka ah bon mais mosu eza ye te mais enfin aza kaka nasepeli mefa nasepeli mefa bagolo tozala toujours bomoko pas de distraction toujours le 24 décembre et 24 juin toza wana mpona osoutenir papa hervé soki oza na posa oza na idée oza na posa ya likambo moko boye eleka na stade wana okokomela Laura tendance donc bafani bokoma comme ça ye aoyeba baoyeba ndeni baosala en fait mc eza ye te merci
Poa mabe. Niclette mandoi, moi si kitoko mais enfin Niclette on a été sur profil on est aillé hein. Ba Niki wana baza basi kitoko moko. Niki mon vrai chéri. Ezaye. Niki mwasi kitoko. Elonge bwakama litama lokwa ngai. Wete. Mais fanga na ok lambe na lambe la bana. Wana kutu ya tous les jours. Bisous, bisous, mère.